Personnalité. Mbote bandeko nyonso ya la personnalité TV oyo bolinga kolanda émission na bino penza ya mapango na kati ya la personnalité TV elingo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce donc to betaka na bino na kati ya la personnalité TV masolo nyonso toza na kati ya masolo ya mapango toza na kati ya mpasa toza na kati ya mpasa tobaki la personnalité TV azalaki na deuil et cette fois-ci mosala ebandi comme il faut donc zala branché zala scotché zala collé sur la personnalité TV mpona kokoba kosala badécouverte en tout cas ya biloko na bino oyo bolingaka. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. Le lobby est à votre humble servante Vinicia Timba. Elle est là pour vous. Pour nous c'est la bino mosala qui toque pièce contre pièce. Toujours à Kati, il y a la personnalité TV sans plus tarder. Donc, au bâti mosala biso et que si comme on est na télémi awa ezesika et bandi biso yango ezokende ndenge caméra bazali kobalanse image bazobalanse ekei kosuka ti na borne oyo bomoni wana tozokota na kati ezali parcelle rencontre non clôturé tozokota déjà tozali déjà na kati toza na kati déjà ya lopango hangar oyo bomoni eza pe na kati donc hangar oyo eza pe na kati lopango eza penzaka ndenge bomoni tobandaki bongo soki bomoni hangar oyo eza na kati ezwi borne oyo bomonaki yango ekei ezocontinue tozotambola donc espace oyo nyonso oyo bomoni ezali na kati ya lopango espace oyo bomoni eza na kati ya lopango espace oyo nyonso donc ndako eza mwa mosika mais espace oyo nyonso ezali na kati ya lopango donc espace oyo nyonso eza na kati ya lopango eza mpenza lopango mpenza ya monene okotonga donc ekotelema lisusu na borne oyo otelemi na borne oyo donc espace mpenza ezali oyo okotonga otongi obongisi comme il faut donc obongisi mpenza ndenge ka bomoni na kati ya bilili donc bavoisin bazali nde tobaa na kati ya mpasa en tout cas mpasa eza lisusu cité te oyo toyebaka kala ezalaka na bato mingi te ma ekoma vraiment cité donc preuve ane moto toza na ye azokamwa kutu abi e kala ayebaka mpasa ezalaka boye te me mpasa echangea donc soki olali olamuki oyaki na mpasa vendredi soki olobi okita lundi okuta lisu baconstruction ya sika donc bato bazotonga comme il faut bato bazotonga bato bazosomba bato bazali kotonga mpenza bato baza kotonga comme il faut bavoisin bazali donc espace ndenge ezali donc eza vraiment l'espace ya monene ndenge tolobi toza na droit ya kotonga lisusu comme il faut balobi awa batie na bango mosika te batie 12 000 à discuter babi avec 12 000 obeti masolo toza na kati ya terre jaune toza non loin na makadame ya terre jaune donc toza non loin na makadame ya terre jaune donc soko okiti
otambolaka mokie so koza besoin motuka ya yo moko za motuka no moko ekotela tina kati ya lopango donc courant ezali mai eza no loin donc mai ezali oza na facilité ya kokota mai na kati ya lopango donc bavoisin bazali partout bozomona bino moko ndenge lopango mpenza ezaleli donc bavoisin bazali bazotonga mpenza comme il faut bazotonga avenue kutu ebandisi nana kobanga na bino mais avenue komsu tokotaka yango ezalaka boye te donc échanger bato bazotonga mpenza donc ndenge nauti koloba balobi 12 000 obeti masolo donc eza likambo masolo omoni bavoisin bango wana kuna bavoisin bango wana donc avenue mobimba poste avenue mobimba eza vraiment clôturé eza vraiment clôturé tozali donc tomonwa na makadama ya tour jaune omoni bino moko dans na nsima na nga kaka awa soki opusani mwa moke makadame ya terre jaune epuis na nsima na nga kaka awa pompe ya mai ezali donc oza na facilité ya kokota pompe ya mai yango biso ka ndenge tolobaka avec votre ongle servante femme africaine tobenga bino adi bozala tranché bozala kocho ya bino yango wana esi tolakisi donc pusana pembeni eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc biso tolakisi bino po toza na posa na bino bokoma mpenza ebele. Oui, ça continue na kati ya la personnalité TV na cadre toujours ya mapango toza kaka na kati ya place Auto Telemi tozali vraiment donc 4e avenue na makadama donc tozali nolo toujours makadama ya pasa ndeka tozoloba courant ezali mai ezali ndenge bino moko emplacement ya avenue ndenge ezali donc bandako ezali ya bien batonga baclôtura courant tolobaka ezali mai ezali bandako bato bazotonga ndeka totonga peno toze na kati ya pasa donc mbala moko tarde lopango eza na monoclôturé donc esika otelemi awa esika otelemi ezali esika bandi yango ndenge kamera azobimisi na kote ya ndako wana ya mabaya donc eza juste place wana ndekambeli biso na voisin tozokota ezanga ndekambeli biso na voisin tozokota toza déjà na kati po ezali peu non clôturé eza non clôturé eza lopango monene eza na bandako mibale eza baporte mibale plutôt ndako moko na baporte mibale oyo ya liboso eza studio ya mibale wana oyo ya liboso eza studio ya mibale ezali 2 chambres ezali chambre salon plutôt donc eza studio na chambre salon lopango yango oyo ezali komesiro 12 mètres sur 24 donc 12 mètres sur 24 eza mpenza lopango monene yango eteli eza pena lopango monene ezali na espace kati yango wana ndenge bozomona lopango eza mpenza monene lopango eza monene awa toza juste na nsima toza na nsima mpe deja lopango bomoni loko ezali badale bazalaki deja to mpe baza kobongisa kotonga toilette badale ya toilette na batongi nano te donc batongi nano te yango batiango en vente ezokende nde tolobi ezali 12 mètres sur 24 12 mètres sur 24 donc lopango eza mpenza monene lopango eza monene balobi bango awa nde kaka ezalaka batie 25 000 obeti masolo
le 25 obeti masolo beti masolo ndenge kaka tosalaka na kati ya la personnalité TV tobara donc beta masolo bomoni bino moko environnement comme ezali donc courant ezali penza poto ya courant ezali pena na pene na lopango donc courant ezali ma ezali ok bomoni bino moko ba voisin ndenge batongi ba parcelle eza toujours clôturé bazobongisa donc babi awa avec 25 kamel obeti masolo babi ezali solo ya mosombi na moteki kaka ndenge tolobaka na kati ya la personnalité TV ezaka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc poussana la personnalité TV bazobenga bino balobi zala branché zala collé zala scotché sur la personnalité TV ozala ata mokolo moko te desi donc poussana ya bino yango la personnalité TV donc biso tozo continuer toujours kosala bino mosala kitoko o wapi mafuta o wapi kaka ndenge bolingaka donc biso tolobi tina ti awa mutuka ekokota donc je suis là avec vous ti tozo koma donc to continuer bozala branché bozala scotché sur la personnalité TV et pour na koba kosala toujours ba découverte ya biloko na bino o bolingaka mingi tolobi boya et kichasa ekozonga belle soki bino bozongeli biso boye kotonga na ba nouveau construction en tout cas ekosala biso kitoko mingi tozozela bino toujours maboko ya kofonga tozo continuer tozali tozo continuer mosala kaka ndenge ezalaka na kati ya personnalité TV tozo continuer mosala environnement yango oyo ndenge ezaleli bozomona bino moko kaka nde toyebisaka bino tuka bato batonga et puis bazo continuer kotonga donc motuka ti tozali nombre toujours na couleur ya terre jaune donc motuka eza na facilité ya kokota donc environnement na ndenge juste na nsima na clôture les amis donc juste voilà yango eye kosuka ti na liboso esika oyo et comme place oyo eza na maison liboso poto oyo ya kokando ezali mai kati ya lopango ezali donc tozokata tokota na kati po tobeta masolo kaka ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV awa tozalaki libanda tozokota toza na kati déjà ya lopango do totaki libanda toza na kati esiko etelemi bomoni bino moko pompe ya mai donc eza étiquette tuna ebimisaka mpenza donc mai eza na kati courant ezali mpenza kosepela mpenza oyo bale grand moto ezali deux chambres salon cuisine toilette na douche na kati donc ezali na deux chambres salon cuisine douche na toilette na kati wana tozotambola donc mpona kolakisa bino ndenge port ezali ndenge bandako ezali tozotambola mpona kolakisa bino ndako eza mpenza ndako monene eza mpe na baconstruction ya sika eza vraimen construction ya sika kaka ndenge tozomona tozotambola kasi awa ezali chambre ya salon chambre salon na deux chambres salon cuisine na toilette na douche na kati
awa toza na nsima eza pene batoilette ya libanda eza na toilette ya libanda mpona balokateur donc espace oyo ezali juste toilette eza toilette bino moko eza toilette batonga eza pena toilette moko propre yango oyo toilette batonga toilette eza propre toilette batonga awa ezali douche omona bino moko ndenge eza douche batonga mpe donc batonga mpenza bamongisa donc lopango yango oyo bomoni bino moko ndenge ezali donc eza vraiment propre eza bien kaka ndenge ezaleli awa toza toujours na nsima donc tozotambola mpona kolakisa bino bo lopango ezali monene eza molai ndenge bomoni kaka boye balobi awa bango bake mosika te mpenza donc eza toujours na kati ya lopango bake mosika te balobi 45 000 beti masolo babi eza lisolo ya mosombela mateki 45 000 balobi kobanga prete pusana sala ndenge tosala na kati ya la personnalité tv donc toza na pasa nolwe na makadam toza na 3e parcelle donc nolwe na makadam tolobi pusana c'est le temps donc toza na besoin te orate yango tolobi pusana tozozelo vraiment maboko ya kofungwama donc lopango eza monene eza molai na liboso nango eza na boutique tomoni donc motuka tina na kati pena donc na kati ya veni motuka ekoti to balobi ezala branché ezala scotch ezala connecté motuka ekokota mai eza na kati ya lopango makadam nolo donc nolo na makadam ya terjour babi 45 000 beti masolo eza lisolo ya sombi na moteki babi kobanga prete pusana beta lisolo tuka biso tozozelo maboko kofunda Papa, ça continue sur la personnalité TV avec votre servante Vinicia Fama, non Fama africaine pièce contre pièce toujours na soleil ma pomme na 400 places. En tout cas, à la franchise, à la scotcheuse, à la collée, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. On est ensemble. Et ici, quand on a télémis, nous avons un binôme déjà, l'environnement. Ndenge ezaleli esika mirwana ebandi yango nde ekaboli biso epuis ekei ezokende ekei ti esika bafleur wana esuki donc yango nde ezali limite na biso na bavoisin eza non clôturé ndeka tolobaka tozosolola tozobeta mpenza masolo tozobeta masolo courant ezali mai ezali nomwe donc tozokota po tobeta masolo toza na kati tozatia na kati ya lopango yango oyo ndenge bozomona bilili lopango yango oyo mpenza donc eza lopango oyo tokotambola te mpo monene nango bozomona yango ndenge ezaleli na nsima na nga eza na ndako ya chambre salon donc eza lopango monene ezali komesure 14 mètres sur 20 donc 14 mètres sur 20 eza mpenza lopango monene eza lopango monene tokandeli bomona mabele mpe efanda eza pene esika kolona bapondu oloni matembele eza na place okotonga toilette eza pe na nzeta monene na aire ya bamanga olie bamanga donc aire ya bamanga te osaleli yango otandi mwa etoko olali mpona kozwa mwa mopepe donc nzete mpenza ezali monene lopango eza monene kaka ndenge ozomona toujours na kati ya mpasa donc mpasa toujours omonaki bino moko comment voisin ye wana omoni atonga déjà acultura les voisins sont là bareste bango wana baza na mipanzi bomoni bavoisin to eza esika oyo bato bafandaka courant ezali mai ezali non loin donc mai eza non loin yango
bongo tobi jamais tokotika bino bongo esengeli tobenga bino ndenge tomesana kobenga bino tolobi eza likambo lisolo ya mosombe na moteki balobi c'est 16 000 obeti masolo donc 16 000 obeti masolo eti masolo babi eza lisolo ya mosombi na moteki c'est le temps lopango eza na place bien eza na placement bien mutuka tina mutuki koti donc mutuka eza na facilité ya kokota babi 16 000 obeti masolo mutuka eza na facilité courant ezali mai ezali en tout cas ba voisin bazali tobengaka bino bwe kurendre Kinshasa la belle babi obeti masolo eza likambo lisolo ya mosombi na moteki kobanga prete beta masolo en tout cas biso tozozela bino maboko ya kofungwama onga nazwaki te onga narataki c'est le temps tolobi zala branché zala scotché ti na ti babi on est ensemble il y a pas de souci. Merci vraiment na bino nyonso oyo ozalaki na biso et merci na bandeko balandi ya la personnalité TV nalike votika biso te ozalaka toujours tout près donc vous avez toujours collé serré national bino obolaka mingi la personnalité TV et logo na votre humble servante Vénitia femme noire femme africaine qui c'est la pièce contre pièce de Tolobaka on est ensemble il n'y a pas de souci Tolobaka biso et tina tito zokoba toujours masolo merci na ambesi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wasujaki voix mama moko la carte à Londres City sans oublier Arlette Matoko liso ya Nzambe ya merci ya pro na mama Doris le mafumu na gaz la personnalité TV azalaki wana azakaona toujours elongo na biso pe merci na ba commissionnaire na soutien biso na kati grâce pourquoi pas merci na ingénieur Israël Noso pro en tout cas azalaki na biso le bon pour la kozwa bino ba mange ya kitoko o bomoni na mokolo lelo kaka ndenge na lobaka biso na bino en tout cas donc on est ensemble il n'y a pas de souci ngana bino tokobi komonana na mikolo oyo ezali bye.